Ozali awa mpona komatisa Kabuya mapeka te. Nayebisaka bino ntango nyonso kosekeza matanga te. Eloko bokoyeba na mituna bino. Ntango bino bozozwa sentiment ya koseka mpona Kabuya. Kabuya aza patron azolala na bambeto ya chere. Omi se prépare. Ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebisaka biso, prenez-vous à charge. Il peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko kabakata ya population boye. Na landi ben individu moko il s'agit ba fédéraux. Na ba sectionnaire. Il y a parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis. Ce n'est pas une injure mais sa qualification. Oya comment on a un injure à que Poltenga plainte dans le parquet général. Sectionnaire. Azo ça la déclaration. Il y a M. Augustin Kabuya. Sauf que tali fédéraux pantola lati. Enzulukable kosa ande. Ça pas tout couteau. Ça pas tout couteau etengama ande. On telemi peuple fédéraux. Il y a parti présidentiel. On se soutenir individu face à la malade. L'UDP Sezali base. Dozana nzembo toyembaka. Fatia yo kakabazi na ye. Fatia yo kakabazi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retirer signature. Et ça va citer. C'est que Fati Sokia comme boyoke la ba député. C'est que base ya UDP se koufi ande. Mais pour UDP si base koufate. Ayoka base alongo la biso Kabuya alime. Fabina Sali pour Mulingani tanga masolo boucle. UDP c'est vivant. Avant de faire information, à combattre, nous allions pour la combattre Kabuya mapeka te. Nayebisaka bino ntango nyonso kosekeza matanga te. Eloko bokoyeba na mituna bino. Ntango bino bozozwa sentiment ya koseka mpona Kabuya. Kabuya aza patron azolala na bambeto ya chere. Ole yoswa kanda. Omi se prépare. Ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebisaka biso, prenez-vous à charge. Il peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko kabakata ya population boye. Na landi ben individu moko il s'agit ba fédéraux. Na ba sectionnaire. Il y a parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis. Ce n'est pas une injure mais sa qualification. Oya comment on a un injure à que Poltenga plainte dans le parquet général. J'assume ma parole. Fédéraux, sectionnaire. Azo ça la déclaration. Il y a M. Augustin Kabuya. Sauf que tali fédéraux pantola lati. Enzulukable kosa ande. Ça pas tout couteau. Ça pas tout couteau etengama ande. On telemi peuple fédéraux. Il y a parti présidentiel. On se soutenir individu face à la malade. 20 000 francs. L'UDPS ce n'est pas des fédéraux. L'UDPS ce n'est pas des députés provinciaux. L'UDPS c'est Zali base. Dozana nzembo toyembaka. Fatia yo kakabazi na ye. Fatia yo kakabazi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retirer signature. Et ça va citer. C'est que Fati Sokia comme boyoke la ba député. C'est que base ya UDP se koufi ande. Mais pour UDP si base koufate. Ayoka base alongo la biso Kabuya alime. Tombolo boko ganga base. Fatime. Bokota la fédéraux.
ya parti présidentiel chemise ya 3000 na gambeli azokoka kosomba yango te nalobi chemise ya 3000 francs fédéraux ya parti au pouvoir azokotelema ke soutenir moto akomi millionnaire milliardaire oyo bakosaka biso kazali ndeko na biso muluba nzoka azali rebelle oyo babengi na kombo ya tuti Monsieur Augustin Kabuya soki nakosi bino ke Kabuya aza tuti te abimisela biso vraie identité azali ya province ni il n'est pas se vivre tozali na combat politique tozali na combat politique biso tozosenga na bakombata Augustin Kabuya lokola pourquoi na bengi ya za Rwandais tomoni na pouvoir ya IDPS Kabuya ke ko infiltrer ba Rwandais akotisi bango tina ba ministère nazoyebisa bino awa akosi biso toza majorité na parlement combattant tu dois préparer en conséquence Félix azala mutu ta so soutenir ye batu batikali ko soutenir Félix eza biso ba combattant olanda ngai bien au sein du pouvoir toza na ba rebelle oyo batekelaka biso mboka boyoka masolo na bango oyo babundaka bitumba ya 40-45 oyo bayelaki biso bitumba lisusu ya 1+4 au sein du pouvoir l'UDPS abundela pouvoir pour les rebelles au sein du pouvoir ya gouvernement barebelle bazali lelo bakomi kocréer groupe ya mibondo baya kofaire face na UDPS biso tant que parti au pouvoir dozo mettre les batouana en garde en on ne fait pas nous intimider. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que Kabuya Zali laissait aller. Il y a un moment où on a Bengali et Kaza Rwandais. Ce qui a qui fait Congolais, fait moi, il y a IDPS, à condimato sein du pouvoir, à Kamataba rebelle, à Tchabango Ande. Bazali na carte, Boyokanga. Nazo kwa Sirebino. Na place ya Jean-Pierre Mbembo leto Tchaka Gabati. Nana yebisi bino. Dala. Ovanda na vie, ovanda na hypocrite. Vanda na ennemi. Parce que hypocrite oya lobakata sana makambo ebe. Nalo mabe. Tombola boko ganga base. Parti au pouvoir comme l'UDPS. 37 ans d'élite. Balaki biso tozaki majorité na parlement. Na ba député. Parlement ke wa. INC. Na tuni bino parlement ke wa. INC. Sénat ke wa. Soki lelo. En cas de malaise, c'est la constitution ya mboka. Nani a récupérer pouvoir? Sénat. Nazo tuna bino question. En cas de malaise plutôt au sein du pouvoir, ceux qui président de la République absent ses alliés. Na tuni bino question. Nani a récupérer pouvoir? Si qu'on a minute au Sénat, so kende wa. What majorité? Il est passé, Fongo la mise. Mais le grave, peuple congolais boyoka. Likamwa soka musabiso. Ceux qui t'ont visé Kabuya, ils t'ont mis à ma casse Mikolesoya. Bolandi va député moko ya balié. Na est de la République va salir déclaration. Balobi comment est-ce que dans salina carte union sacrée, mais va poste va place biso ya mikie. Basana ideni. Il est passé vivant. Ce qui ne connaît pas Jacob et Alobike, Moutouana Soki a suivi Sénat. Azan la carte de la coup d'État. Papa, la politique, c'est dynamique. Et puis, politique, c'est une institution. Comme on l'a dit, Batouana Soki va kangi Sénat. Va kangi Parlement. Quand il a bangoué Sali à Colombo, Félix Antoine Tchilo. Mais Bisso va combattre. N'a pas congolais. Donc Fongo la mise lui sur le coloya. Ndeko la biso dinosaure.
Avant coup d'état ya malange salama. Dinosaure ya bisa biso. Président Fongola Misu. Batu mso amona la dinosaure lokola liboma. Il est pressé vivant. Il met la mabo au place aux alliés. Là on a Fongolo secret. À part de baser qu'à l'est de la République. Mais au sein du gouvernement, il y a un secret sur les gâtés. Il est presque majorité. Mais il va poster clé. Et qui n'a pas lié? Bon exemple dans son Sabino. Dans Alina Ndekolabiso, Olympis, dans son moment mouké. Dans Alina Ndekolabiso finé. Brukumesa Kasafu. Azali mwana ya IDPS. Mais na kati ya lit, finé abundate mutabunda ne papa na ye. Lelo soki bakei na Kasafu. Bolandanga bien. Balia wana bazosala po ba récupérer ma place ebele. Soki bakei na Kasafu. Muto ya zo représenter comme Brukumes. Azo salisa misala tina ba terrasse. Azo longo ba salide tina ba maringa. Salongo samedi. Ezali André Kongolo. Mais Azali député provincial Yabatu Lukweb. Il est passé vivant. Yawona so bisabino ke ezali na bana IDPS ebele. Bazo sunga mokonja mboka. Tozo senga maintenant l'immédiat. Bato basala compétence. Ya kosala mosala. Même ba Brukumesa ya turo. Ba kotia ba Brukumesa sentimenté. Brukumesa so mérité pour la commune wana. Brukumesa ko aider chef de l'État na likambo talikini bopeto. Bazo travailler ensemble na ministère intérieur na gouverneur. Il est passé vivant. Bandeko. Dans la mitema mabe ya ba combattre ya ba autorité ya IDPS. Tozaki na combattre la biso moko. Na beta bino li solo boli misanga. Pona ngambolo na solo ba. Loba. Ebisa kabino nzamba za likolo. Pona IDPS. Na boya corruption la kufata fofo. Kufata kwa kufwa. Pona yebi loko to sala va to comme na pouvoir. OK. Ndeko la biso moko azobel. Malade ya mabe. Kombata ya kala. Tokenda to luka fine. Fine yamba bisote. Tombola boko ganga bas. Tokenda to luka fine. Fine aboyi ko yamba biso. Na biso batozo bima na kati ya commune. Lokola fine boyi ko yamba biso. Tozo bima na kati ya commune. Tomoni ndeko la biso André Kongolo. Totelemisiye. Toyebisi excellence. Dans la combattant la biso. Azobela. Tozala ba moyete. Alors bien, mes amis, ne vous en faites pas. Biro na yazaka en face ya commune ya Kasafu. Donc André Kongolo atanga mbongo, azamuta IDPS. Atanga mbongo sur place. Alobi bo kende ko salsa combattant Erni. Après ça biso $700. $700. Sur place $700. La zone va ouverte $700. Combattant le lelo opération Salama. Ayaka pao. La relaxe bino ye. Combattant wana opération Erni Salama. Le lo komi malamu. Siko batu ya Marco wana. Tango Andra Sungi. Soki to soutenir to moni asala makama malamu. Ezali mabe? Tozo boya baliete. Balia auto soutenir o basala vision chef de l'État. Net ba André wana. Lokola asala vision wana. C'est que biso pe to sala capable de refongola maboko to sungi ye ande. Komola bako ganga ba. Fatime. Ndebo moni na solo belani. Ba député provincial. Ya IDPS. Soki bosaba déléguant. Soki bosaba déléguant. IDPS c'est la base. Soki lelo bobenga ba député provincial. Grâce ya ba combattant ya IDPS. Grâce ya population congolaise. IDPS vivant. Koleki na makambo na to mibetele mabongo makasi. To limito kota na ba information de l'air. Nazo tuna mukeni mutuna. Vital Kamere na Canada. OK. Akena ko sala ni? Mbongo bibi bon. 1,37 $. Mbongo wane bimi.
Pekota kendaki na Canada masolo ni na keko solo. Botela na masolo a isolé diplomatie. Ya mokonzi ya mboka. Akepe na France. Tobo ganga basi. Papa. Very grave. Bozo songa sima. Bozo songa sima muke. Nani andimaka ke Jean-Marie Kaboul akoki ko trahir Félix Antoine Tshisekedi UDPS. UDPS c'est FIFA. Mes amis, président sali diplomatie pendant 5 ans. Bitumba Bazoyoka ya Est de la République. Moi je vous assure, sur le plan politique et puis sur le plan armement, sur le plan diplomatique, Félix Alongia, on tombe sur ma casse. Les lois salines à la frontière rebellée. Hôtel à Moutema Mabé. Même une décoration aussi Kotambwe. La ligne n'a pas saboyé. Décoration. Ozo sala musala malam. Mais des fois ça katina yo sa moko. Ozo récupérer ba mboke belé. Okomona na suka na ngoba ba M23. Ba yoko boto la suba mboka. Nini ezo sala ke ba mboka de songa la suba mboka ba M23. C'est là to se retrouver na kati ya front. To solo belandeko général Siko. C'est là to se retrouver chef d'opération na kati ya front to zo mona manœuvre. Il y a trahison. Il est placé vivant. Il y a un zo senga rapidement. Il y a un moratoire. Il y a plein de morts. Et c'est la mossa. Qui vivra. Les lobes y a ça qui biso. Communauté internationale. L'Union européenne. La CENCO. Balobi pourquoi? Congo Kogo Salana, du Cambodge, peine de mort. États-Unis va la déclaration. Mais tout le monde n'a pas cambié Donald Trump. Nous avons bêta armé one. Il y a pas de bombe à prendre sur place. Tout le monde a trahison et ça m'a cassé. N'a qu'à armement. L'armée n'a biso, tout ça est infiltré. N'a pas touti, n'a pas Hutu, n'a pas Nyamulenja, n'a pas Burundi. Naba Zambien, ndeto senga na ndeko siko tambwe. Soki bamboka na bosi yango esonge pana biso. Bon renforcer la sécurité. Mais tant que nous avons que toboto li bamboka na. Tozo yango après 3 jours, bango ba yoko boto lango. Ça veut dire tozo mona trahison et ça maka. Yango biso tolobi boye. Ministre na biso ya défense nationale. Dosengi, actuel ministre de la Défense nationale. Ameka ko changer les biso équipe. Ya bateau bazali na front comme ba chef d'opération. Parce que tout le monde a bateau belé. La carte ya front, tout le monde a trahison ça ma casse. Donc on va ganga ba. Na ko zonga moke. Ndako na biso ministre ancien secrétaire général Jacques Chabani. À quoi attaquer Est de la République? Place où yo tito kotoka komate. Yama kasina yama tiela kiye yama moto. Oyo to benga na komba ya Peter Ka. Kaza wapi? Wapi Peter wakaza? Jacques Chabani a commis la frontière mokobo na Est de la République entre Djougou na Kintanga na bamboka na ba territoire wara frontière ya Rwanda za ko kanga mais ya biso ya Congo est libre kaka sur place ministre intérieur a fait ordre na gouverneur militaire abi kaka siko na la posa otielanga base bakanga frontière tombono boko kanga base yango moni ministre na biso Jacques Chabani azali mutu toko betele maboko makasi. Il a sali tout le monde à l'Est de la République. Par l'Ombie, ça n'a pas de frontière, ça n'a pas de poêle. Par Rwanda, il y a un air nyos. À ta toilette, il y a un bongote. Moi, il y a Souka. Il y a Kaboli, Congo, na Rwanda. So, ça n'a pas de Rwanda.
tout autour ya mai wana long ya mai wana nyonso ezalaka polele mais baninga na ngambu kuna na Rwanda sécurité makasi nde ministre na biso atelemaki apesaki ordre yango nakoyebisa bino mosala ekosalama Paul Kagame akomi na suka nde boyoki États-Unis alobi tozo renouveler lisusu confiance na biso na Rwanda na président de la République Paul Kagame yango pe Félix alongwaki mbala moko na makambo etali Occident tokomi na Russie tombala bokanga basi siko carte na bango ezali nini baboma Kisekedi parce que ça va payer belé oyo Félix akoti na brise lelo bozomona bitumbo toza nango eza monde mobimba soki tokebi te Donald Trump so abimi te na États-Unis 3e guerre mondiale soki abimi te 3e guerre mondiale tombolo bokoganga basi papa totika sentiment parce que bozomona politique oyo baaméricain bazoyela biso Rwanda soki Rwanda tala benga yango province ya Congo parce que avant ekoma Rwanda wana ezalaki province na biso na Léopold bamindelaka bato basala biso kanai même Lubumbashi lelo bilo babenga Lubumbashi ezalaka Lubumbashi te Lubumbashi ntango bazobeta vie Simon Kimbangu azolela azoyebisa bandeko na ye botrahiri te Lubumbashi bobomba mboka lelo bakoma oyebisa biso Lubumbashi eza ya bakatange ekola katange na Congo existaka te banda bakoko na biso soko tie tembe tuna bato bayebi histoire ya République il est PS viva yango bamoni lelo Burundi akomi kofélicité mokonzi ya mboka par rapport ya conseil oyo apesaki ye ya koforme bamilitaire ya biso moko papa Mobutu kutu akosa lelo tous les unités Félix azongisi yango na nzela amen tokomi na unité spéciale oyo ekende kovisite ti Kigali tombolo bokoganga basi nde tozala wana tosoutenir mokonzi ya mboka babavire nyonso bazosala ba Jean-Pierre Mbemba azali traître azwaka chèque blanche awa oyo atrahir bakongolais lelo Jean-Pierre Mbemba akote ya biso nini epuis ye azalaka na procès judiciaire akoki kokoma président de la République na mutema ya mawa ya Félix azongisi Mbemba comme ministre un ministre ya transport ozali simple ministre nommé par l'ordonnance présidentielle Fatia za na droit kaka lelo balongoli Mbemba ande tomolo bakoganga ba pouvoir eza ya biso mutu akoki kointimide biso te mutu mpe akolengisa biso te justice eza ya biso pouvoir eza ya biso bakongolais twana droit ya kobundela yango mpe ya kodefendre yango nakoyebisa bino tosoutenir mokonzi ya mboka botika makambu Kabuya si akei Kabuya si akei nalobi Kabuya sali nini yo za mabe nalobi Kabuya sali nini banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka makasi nalobi banani basepeli ndenge Kabuya akei baseka omoni IDPS viva ata tozokota na information bakombata tozali awa mpona komatisa Kabuya mapeka te nayebisaka bino ntango nyonso kosekeza matanga te
eloko bokoyeba na mituna bino ntango bino bozozwa sentiment ya koseka mpo na Kabuya. Kabuya aza patron azolala na bambeto ya chere ole yozwa kanda omi se prépare ndenge Etienne Tshisekedi wa Mulumba yebisaka biso prenez-vous à charge. Il ne peut se vivre. Si quoi boso banga mutu moko kabakata ya population boye nalandi ba individu moko il s'agit ba fédéraux na ba sectionnaire ya parti au pouvoir. Veuillez m'excuser mes amis, ce n'est pas une injure mais sa qualification. Oya comment on a injure à que Poltenga plainte la parquet général. J'assume ma parole. Fédéraux, sectionnaire, azo la déclaration ya M. Augustin Kabuya. Soki otali fédéraux partolo à lati enzulukable kosa ande sapatu kutu etengama ande otelemi peuple fédéraux ya parti présidentiel oso soutenir individu face à la malade. 20 000 francs. L'UDPS ce n'est pas des fédéraux. L'UDPS ce n'est pas des députés provinciaux. L'UDPS c'est sali base. Dosana nzembo toyembaka. Fachayo kakabasi na ye. Fachayo kakabasi na ye. Banani oyo basalaki ke Fati a se retiré signature. Et ça va citer. C'est que Fati soki akomi boyokela ba député, c'est que base ya UDPS ekufi ande. Mais po UDPS base ekufate. Ayoka base alongoela biso Kabuya alime. Tombolo boko ganga base. Fati be. Bokotala fédéraux. Il y a parti présidentiel. Chemise, il y a 3 000 na Gambel. Azoko kosomba yangote. Na lobby chemise, il y a 3 000 francs. Fédéraux, il y a parti au pouvoir. Azoko télémarqué soutenir Mouta comme millionnaire, milliardaire. Oyo bakosaka biso kazali mdekona biso muluba. Nzo kazali rebelle. Oyo babengi na kombo ya tout. Mais chez Augustin Kabuya, ceux qui n'ont pas si bien que Kabuya a tout cité. Abi misela biso vraie identité, azali ya province ni. Il n'a pas se vivre. Dozali na combat politique. Dozali na combat politique. Biso tozo senga na ba combattant. Augustin Kabuya lokola pourquoi na bengi ya za Rwandais. Domoni na pouvoir ya UDPS. Kabuya ke ko infiltrer ba Rwandais a kotisi ba ngoti na ba ministère. Na so ebisa bino awa kosi biso toza majorité na parlement. Combattant, tu dois préparer en conséquence. Félix azala mututa so soutenir ye. Batu batikali ko soutenir Félix c'est ça biso ba combattant. Olanda ngai bien. Au sein du pouvoir, dosana ba rebelle. Ba rebelle oyo batekelaka biso mboka boyoka masolo na bango. Oyo babundaka bitumba ya 40-45. Oyo bayelaki biso bitumba lisusu. Ya 1+4. Au sein du pouvoir UDPS abundela pouvoir pour les rebelles. Au sein du pouvoir, il y a gouvernement, les rebelles basali. Le lobby a comme créé un groupe Yami Bondo. Il y a faire face à l'UDPS. Ils sont tant que parti au pouvoir. Ils ont mettre les bateaux en garde. On ne fait pas nous intimider. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que Kabuya Sali laissait aller. Il y a un moment où on a Bengali et Kaza Rwandais. Ce qui est frère congolais, frère moi na UDPS, a condimato sein du pouvoir, a kamata ba rebelle a chabango ande. Bazali na carte boyokanga. Na sokwa sire bino. Na place
place ya Jean-Pierre Mbembo leto tchaka kabati. Ngana yebisi bino. Tala. Ovanda na vie, ovanda na hypocrite. Vanda na ennemi. Parce que hypocrite oya lobaka tasa na makambo ebe. Nalobi mabe? Tombola boko ganga base. Parti au pouvoir comme l'UDPS. 37 ans d'élite. Balaki biso tozaki majorité na parlement. Na ba député. Parlement ke wa. INC. Na tuni bino parlement ke wa. INC. Sénat ke wa. Soki lelo. En cas de malaise, c'est la constitution ya mboka. Nani a récupéré le pouvoir? Sénat. Nous tourné une question. En cas de malaise, plutôt, au sein du pouvoir, ceux qui président de la République absent ses alliés. Nous avons une question. Nani a récupéré le pouvoir? Si on a mis au Sénat, c'est qu'il y a une majorité. Il est passé, il faut la mise. Mais les graves. Peuple congolais boyoka. Likamwa soka musabiso. Soki tozo viser kakabuya. Itumeza makasi mikolezoya. Bolandi ba député moko ya balie. Na est de la République basali déclaration. Balobi comment est-ce que tozali na kati ya union sacrée. Mais ba poste ba pesi biso ya mikie. Basana ideni. Il est passé viva. Ce qui ne connaît pas Jacob et Alobi que Moutouana soki a suivi Sénat. Asa la carte de la coup d'état. Papa la politique c'est dynamique. Et puis politique c'est une institution. Comme on l'a dit au base. Batouana soki bakangi Sénat. Bakangi parlement. Carte na bangwe sali ya Kolongola Félix Antoine Tshisekedi. Mais biso ba combattant na ba congolais. Donc fongola misu lisu likolo ya ndeko na biso dinosaure avant coup d'état ya malange salama dinosaure ayebisa biso président fongola misu bato mosusu bamonaka dinosaure lokola liboma il est presse viva il mette na maboko place ozali yona fongolo secret à part tobazeka na est de la République mais au sein du gouvernement boyebi secret ezoleka te. Il est pas majorité, mais ma poste est clair. Et qui n'a pas lié? Bon, tel exemple, nous avons fait Sabino. Nous allons décoller Olympus. Nous avons fait nous allons décoller Finé. Nous commençons à Kassavou. Azali mwana ya IDPS. Mais na kati ya lit fina bunda te mutabunda ne papa na ye. Lelo soki bakei na Kasavu. Bolanda bien. Balia wana bazosala po ba récupérer ma place ebele. Soki bakei na Kasavu. Muto ya zo représenter comme Brukumes. Azo salisa misala tina ba terrasse. Azo longo ba salite tina ba maringa. Salongo samedi. Ezali André Kongolo. Mais Azali député provincial, il y a pas tout le peuple. Il est passé vivant. Il y a un seul qui que Azali n'a il est passé belé. Bazo sunga mokonja mboka. Tozo senga maintenant l'immédiat. Bato basa la compétence. Il y a kosala mosala. Même il va Brukumes ya touro. Ba kotia ba Brukumes sa sentimenté. Brukumes a mérité pour la commune wana. Brukumes a aidé chef de l'État na likambo talikini bopeto. Nous avons travaillé ensemble dans le ministère de l'Intérieur, dans le gouverneur. Il est passé vivant. Bandeko. Dans la mi-temps, il y a un combat, il y a une autorité, il y a une passé. Donc, ça qui a combattu la mission Moko, on a mis le solo, on a mis ça. On a mis le solo. Même si Rabino, nous avons mis le colo. On a une passé. La boya corruption la kufata fofo. Voilà, il y a bien l'autre côté, ça la va tout comme un pouvoir. Dès qu'on a vu ça, moi, Zobel, malade ya mabe, combattant ya kala. Donc, il y a Luka Finé. Finé ya mbabi sote. Comme on a beau ganga bas. Donc, il y a Luka Finé.
Fine aboyi koyamba biso. Na biso batozo bima na kati ya commune. Lokola fine aboyi koyamba biso, tozo bima na kati ya commune. Tomoni ndeko na biso André Kongolo. Totelemisi ye. Toyebisi excellence. Tala combattant na biso. Azobela. Tozala ba moyete. Alors bien, mes amis, ne vous en faites pas. Biro na yazaka en face ya commune ya Kasavu. Donc il André Kongolo atanga mbongo, azamuta ile peste. Atanga mbongo sur place. Alobi bo kende ko salsa combattant Erni. Après ça biso $700. $700. Sur place $700. La zone va moi faire $700. Combattant le lelo, opération Salama. Ayaka pao. La relaxe bino ye. Combattant wana opération Erni Salama. Le lo komi malamu. Si tu vas tu marque wana. Tango Andra Sungi. Ceux qui t'ont soutenu, tout le monde a salama comme madame. Les animaux, dans ce moment, il y a baliété. Balié, on t'a soutenu, on va s'en afficher chef de l'État. Net Bandre wana. Le col a s'en affiché wana. C'est que Bishop est aussi capable de refondre la maboko. To Sungi est André. Comment la baro gangaba? Fatime. Ndebo moni na solo belani. Ba député provincial. Il y a une épaisse. Ceux qui bossent à déléquent. Ceux qui bossent à déléquent, l'IDPS c'est la base. Ceux qui sont les députés provinciaux, grâce à des combattants à l'IDPS, grâce à la population congolaise, l'IDPS c'est vivant. Pour les qui n'ont pas cambrana, pour les mettre les mamans makasi, pour les mettre dans l'information de l'air. Nous avons tout le monde. Vital Kamere na Canada. Ok. Akena kosala ni mbongo ebimi bon 1,37 $. mbongo wana ebimi mpe kota akendaki na Canada masolo nini ake kosolola botala na masolo basolo aisole diplomatie ya mokonzi ya mboka akepe na France tobolobokokanga basi papa very grave bozosonga nsima bozosonga nsima muke nani andimaka ke Jean-Marc Kabund akoki kotrahir Félix Antoine Tshisekedi UDPS UDPS viva. Mes amis, président sali diplomatie pendant 5 ans. Bitumba Bazoyoka ya Est à la République. Moi je vous assure, sur le plan politique, et puis sur le plan armement, non sur le plan diplomatique, Félix Alongia, on tombe sur ma casse. Mais le sali dans la frontière de Belé, hôtel à Moutema Mabé. Même une décoration aussi Kotambwe. La ligne n'a pas bisa boye. Décoration. Ozo sala musala malam. Mais des fois ça katina yo sa moko. Ozo récupérer ba mboke belé. Okomona na suka na ngoba ba M23. Ba yoko boto la suba mboka. Nini ezo sala ke ba mboka de songa la suba mboka ba M23. C'est là to se retrouver na kati ya front. Tozolo Belandeko général psycho. C'est que tu se retrouvé chef d'opération. Na kati ya front tozomo na manœuvre. Il y a trahison. Il est placé vivant. Il y a un azo senga rapidement. Likambo etali levé ya moratoire. Il y a peine de mort. Et c'est la mossa. Moussala. Tombola boko gangaba. Qui vivra verra. Le loba yebsa ki biso. Communauté internationale, l'Union européenne, la CEMCO. Balobi pourquoi Congo Kogo Salana, du Cambodge, il peine de mort. États-Unis va la déclaration. Mais tout le monde n'a pas cambié Donald Trump. Nous avons bêta qui armé one. Il y a pas de bombe à prendre ici. Sur place. Tout le monde a trahison et ça m'a cassé. N'a qu'à armement. L'armée na biso toza infiltré na Batuti, na Bahutu, na Banyamulenge, na Baburunde,
na bazambien nde tozosenga na ndeko Siko Tambwe soki bamboka na bosi yango ezongi epana biso borenforcaka mpe sécurité mais tant tozomona ke tobotoli bamboka wana tozwa yango après 3 jours bango baye kobotola yango ça veut dire tozomona trahison eza makala yango biso tolobi boye ministre na biso ya défense nationale tosengi actuel ministre de la défense nationale ameka kochangele biso équipe ya bato bazali na front comme ba chef d'opération parce que tozomona bato ebele na kati ya front tozomona trahison eza ya makasi tombolo bokokanga basi nakozonga moke ndeko na biso ministre ancien secrétaire général Chakimel Chabani akwataki est la république place oyo titoko tokakoma te ye makasi na ye batielaki ye ya bamoto oyo tobengaka na kombo ya Peter Kazali wapi Peter Wakaza Chakimel Chabani akomi na frontière moko boye na est la république entre Djougou na Kinshasa na bamboka na baterritoire wana frontière ya Rwanda eza kokanga mais ya biso ya Congo eza libre kaka sur place ministre intérieur apesa ordre na gouverneur militaire abi kaka sikoyo na posa otielanga base bakanga frontière oyo tombolo bokokanga base yango moni ministre na biso Chakimel Chabani azali mutu tokobetele maboko makasi ti asali tulwa na ye na est la république balobi ezalaki na bafrontière ezalaki pwelele barwanda babanda okota air nyonso ata toilette bakotaka bongo te mwa mai ya suka oyo ekaboli Congo na Rwanda so aza na mai wana ozomona nini Rwanda boye tout autour ya mai wana long ya mai wana nyonso ezalaka pwelele me baninga na ngambu kuna na Rwanda sécurité makasi nde ministre na biso atelemaki apesaki ordre yango nakoyebisa bino mosala ekosalama Paul Kagame akomi na suka nde boyoki États-Unis alobi tozo renouveler lisusu confiance na biso na Rwanda na président de la République Paul Kagame yango pe Félix alongwaki mbala moko na makambo etali Occident tokomi na hisi tombolo bokokanga basi siko karte na bango ezali nini baboma Kisekedi parce que eza na bapaye ebele oyo Félix akoti na brise lelo bozomona bitumbo toza nango eza monde mobimba soki tokebi te Donald Trump so abimi te na États-Unis 3e guerre mondiale soki abimi te 3e guerre mondiale tombolo bokokanga basi papa totika sentiment parce que bozomona politique oyo baaméricain bazoyela biso Rwanda soki Rwanda ngana benga yango province ya Congo parce que avant ekoma Rwanda wana ezalaki province na biso na Léopold bamindelaka bato basala biso kanai même Lubumbashi na lobi babenga Lubumbashi ezalaka Lubumbashi te Lubumbashi ntango bazobeta vie Simon Kimbangu azolela azoyebisa bandeko na ye botrahiri te Lubumbashi bobomba mboka lelo bakoma oyebisa biso Lubumbashi eza ya bakatange ekola katange na Congo existaka te banda bakoko na biso soko tie tembe tuna bato bayebi histoire ya république il est PS viva yango bamoni lelo Burundi akomi kofélicité mokonzi ya mboka par rapport ya conseil oyo apesaki ye ya koforme bamilitaire ya biso moko papa Mobutu kutu akosa lelo tous les unités Félix azongisi yango na nzela
Donc comme il a une unité spéciale, oh il y a quelqu'un qui a visité Tikigal. Tombolo boko ganga bas. De tosala wana. To soutenir mokonzi ya mboka. Ba bavir nyonso bazosala ba Jean-Pierre Mbemba. Azali traître. Azwaka chèque blanche yao. Oh il a trahi ba Congolais. Lelo Jean-Pierre Mbemba à côté ya biso nini. Et puis hier azalaka na procès judiciaire. Akoki kokoma président de la République na mutema ya mawa ya Félix. Azongisi Mbemba comme ministre. Un ministre ya transport, ozali simple ministre nommé par l'ordonnance présidentielle. Fatia zana droit kaka lelo balongoli Mbemba ande. Tomolo boko ganga ba. Pouvoir eza ya biso. Mutu akoki intimider biso te. Mutu pa kolengisa biso te. Justice eza ya biso. Pouvoir eza ya biso ba Congolais. Toana droit ya kobundela yango pe ya ko défendre yango. Yango na ko sabino to soutenir mokonzi ya mboka. Otika makambu Kabuya Shakei. Kabuya Akei. Kabuya Shakei. Nalobi Kabuya sali nini? Akei. Yo za mabe. Nalobi Kabuya sali nini? Akei. Banani ba sepeli ndenge Kabuya Akei ba seka makati. Nalobi banani ba sepeli ndenge Kabuya Akei ba seka. Omoni? Et puis nazoloba nanga place ozali liboma na yo. Nanga liboma na yo. Pe nanga mama. Mama na yo. Osobanga? Ke tobanga ka. Mama ya nanga sa mama na ngai. Asa mama na. Ndena lobi nanga mama. Mama na ye. Taratibo azali notable ya Okatanga. Au nom ya ba notable nyonso ya Okatanga, les acteurs socio-politico basali déclaration balobi boye oyo ezoleka lelo na UDPS ekoki kohandikape même fonctionnement ya institution ya mboka. Pourquoi? Parce que UDPS azali première formation politique oyo en termes de majorité aza le premier. Et puis l'autorité à UDPS bazali partout dans l'institution nyonso ya Congo. Alors désordre topé crise oyo eza na kati ya UDPS et persister et umeli et entraîner dysfonctionnement ya institution ya mboka. Nde bango balobi boye ba proposer boye basengi na bato ya UDPS Ligue des femmes, Ligue des jeunes bakamata mikanda bakomela mokonzi ya mboka. Bayebisa mokonzi ya mboka aza autorité de référence ya parti. Ye soki alobi un mot crise na UDPS esa nini? Nanena mabete que Dieu soit loué, merci l'Éternel des armées. Pour bato ba costume, bato ba mituka, ba professeur. Mais analyse ça na loba qui va rejoindre biso. C'est pourquoi je dois vous dire ceci. Yoro mokolo lobby. Augustin Kabo a commis lettre moko officielle. Lettre officielle au nom de l'UDPS. Kabo ya lobby boy. Asengi na ba combattant nyonso de l'UDPS, ba parlementaire debout, ba sectionnaire, biso nyonso. Tosangana na unité. Ok. UDPS viva. Tosangana, tosala unité. Tosala soumise na résolution na numéro 1 il y a 2023. Oyo esala qui a la secrétaire générale de l'UDPS. Alobi koboma na gauche et droite. Neifsaka yo. Kabuya tindaka misi makutano. Amisi alobaka na ba problème nyonso to privilégié dialogue. Sikoyo indusa yango na lettre ya Kabuya lobby.
na vrai lingala naboyi nakota mosindo yango oyo nakomaki yango ndambo ya français erekei me na mokuse na vrai lingala kaboyo lingala obaboyo bitumba nyonso eza na parti totya na se tosanga comme papa wana 20 000 otiki pale badame te okosi na bar obaye pele 20 000 wa mama na yo wa papa oza mbau quelque chose oyo kamwana koli alobi ndenge nini wana na 20 000 il faut otalima yo otali badi otalika mwana koli na sentiment 20 shaba nyonso bapeti bana pale okamati 20 shaba opesi wayu wana 20 shaba mwana koli alobi bien ata de shaba ton okopesa 18 shaba bapeti na pale basani eske tolobi mabe par conséquent bato 20 shaba yaka miyela desa na chapeau comme ça nasuka fatibe tokovandela bakabuya te badepute provincial ya Kinshasa te oyo baboye baza ebele na fini toye na masolo eza l'essentiel toye na assemblée provinciale Daniel Bumba mama na polémique ça fait 3 jours naboyeki olobela parce que nazalaki na maîtrise ya chiffre te skolobi nazwi chiffre nde toye na dossier oyo je pense otalaki remise et reprise ya Daniel Bumba na mese Ngobila Daniel Bumba okende na hôtel de ville Daniel alobi akota hôtel de ville te trop ça c'est pourquoi moni bavideo moko esirkile na réseaux sociaux baprésente batoilette moko ya hôtel de ville trop ça Daniel Bumba selon les informations barénové hôtel de ville ezaki nsima na liboso barénové liboso ngobila zambanda ekosala wana kimbuta mpe na suka mandane asalaka mpe wana mais Daniel Bumba lobi akosala kuna te ake koloue hôtel moko quelque part mais koloue hôtel bayike naloba to naloba te mais que Dieu soit loué mon frère Daniel Bumba ndenge bodementir yango mais kontaki déjà na mitema bakongolais mais bakoseli bango nde chiffre balobi nde bake koloue hôtel mpo na biro ya gouverneur na cabinet na ye il faut au moins 200 millions de dollars américains alors ezalaki lokuta yoka bakoselaki bango basengi babrandir Israël Mutombo na bosolo na ye na bajournaliste na yambaka babrandir chiffre oyo mais hier c'est pourquoi je vous ai dit que naboyaki nalobela nous depuis 3 jours passés ezalaki mpo nazala précis mpo na koloue hôtel Daniel ake koloue mais mpo na chiffre à 200 millions bakoseli bango mais ce que notre question est simple mbongo ya koloue biro ekozala ya hôtel de ville to ya poche ya nani nde omoni bakondamne Daniel Bumba bacompare Daniel Bumba na Jean-Pierre Mbemba. Je vous informe maintenant, chers compatriotes, qu'on dérange te Fatibé Jean-Pierre Mbemba era komi ministre ya transport basali remise vraie et jolie information. Jean-Pierre Mbemba ke na bureau yeba sepelaki te atalaki degré ya bureau wana ya na rana ye te ne bapesaki ordre baréhabilité babureau mais na ministre Jean-Pierre Mbemba atravaille na palais chez ye soit na mwa bureau privé ou na palais. C'est une information vraie. Yango moni ba condamné Daniel Bumba balobi Jean-Pierre Mbemba un grand homme aboyi kosalisi sa l'état de pense andimi à travers un bureau privé
soit à la maison, mais toi, tu veux dépenser autant de dollars. Batoyo, comment comprendre que notre nation, Augustin Kabouya doit partir. Augustin Kabouya, oh, bah, comme il a ma fils fait ça. Tantôt, Kazadia financé, Kabouya protégé. Kazadia a dit que Kabouya protégé, Kabouya a dit que Kazadia a financé. Donc, comme il a politique à ping-pong. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, Naïde Pes, Etienne Tshisekedi à la Mouki Lelo, à ça la deuxième du temps, à Pam, à Naïde Pes au pouvoir, à Rosepela Toko Nyenya. Par conséquent, nous avons un risque dans le Beloko. Mais risque tous en mission nyonso. Mutu nyonso azo poste na kombo ya IDPS. Mais azana makanisi ya mabe contre IDPS. Asa l'accident akufa. Mutu nyonso koma mandataire na kombo ya IDPS. Azala mutu poche pembe. Mbau. Lelo komi prêtre. Mais abosani baike. Abelave. Mutu nyonso a comme un grand homme. Alléluia. Au nom de l'IDPS. Amen. Mais nous sommes au compte. Yé azovim. Zambé ali misabiso. Mais molimo ya diable. Il y a confusion. Il y a accident. Il y a myome. Il y a pandicite. Il y a apostate. Il y a sida. IDPS c'est vivant. IDPS c'est vivant. Est-ce que Totangi Kobomu Tolobi Demoye, mon frère, même devant, c'est là. Il y a un problème, je dois parler. C'est là. C'est les paroles. Nabandeli. Mutu nyonso comme ministre. Il faut estimer. Nicolas est parti. Si a comme ministre. Akanisa taïke mon côté. Na cabinet naie a travaillé à na membre mon côté à IDPS. Accident ya mbalaka te kutana na bomo ina. Mutu nyonso. Au nom de l'IDPS. A comme député national. Mais azana makanisi ya mabe contre notre pouvoir. Bana na yeba sila makilande. Comme prêtre. Au nom de l'IDPS. Molimo ya kindumba ekotela mwasi na ye ande oya yebike IDPS oyo nepesa ye vi Etienne akufa totikala na Fati azokemba asilisa insécurité ya ye mais azaka ye moko olie IDPS to akompagne ye mais distraction ekota bato nyonso oyo basala basi par conséquent oyo nyonso ayebi ke ase retrouver na likambo oyo eza libanga na moli oyo akoganga par conséquent nyonso oyo ekei na cadre nyonso c'est ça. Toi, va marcher piété. Même si le président a un projet global et général
il y a nation, mais c'est une proximité à partir naïe. C'est clair. Le président de la République va contester à pouvoir Toyebi. Le président élu en 2018, un deuxième président civil, après plus de 50 d'années. Oyakouti, les 3 présidents, accédant à pouvoir par la faille à Mandok. Mobutu 32 ans, Mandok. Moussé Laurent Désiré 4 ans, Mandok. Joseph Kabila, Mandok. Les 3 présidents, 32, plus 18, plus 4. Ça fait combien d'années? Alors Félix, ça y est. Réforme d'abord et armée. Avec quelle armée? Une armée multinationalisée, brassée et mixée. Yamolobi dans la émission quelque part. Yuma moro le bébé pour un professeur. Même si yoza na un moteur devant Félix. Na règne ya Kabila. Tomoni Kabila kamati ba rebelle. Na oyo tobengi na français brassage et mixage. Ba continue armée. Et royo kaka M23 ezali mouvement du 23 mars. C'est-à-dire ba rebelle ba intégrer armée. Mais Fati, quel que soit bombardement, quel que soit, est-ce que ton sale brassage, biso ton sale mixage, c'est-à-dire que Fati a un maman d'esprit. Est-ce qu'à l'époque à Kabila, Oyoka programme, il y a des mobilisations, des armements, Oyoka, des alatés. Mais avec Fati, programme est mis en place. Donc on est mobilisé la carte. Et puis, Fati Alinga contre les Américains. Babenga Est et sa rébellion. Mais c'est l'agression. C'est pourquoi Moni Corneille Nang. Batia Liboso Alliance Fleuve Congo. Et puis, Nanga Keina Rouchou. Oh Mongo. Oh Mongo. Il ne peut se vivre pas. Il ne peut se vivre pas. Yango Monaki, rébellion pourquoi Nanga représentant Yama militaire rwandais. Mais selon rapport d'aujourd'hui, Baïke, Osiliki, selon rapport d'aujourd'hui, M23 existe à rater. M23 est à rater. Oh, dans les armées rwandaises, ougandaises, les Américains, les Allemands et consorts. Yango Monaki, ouais, combien d'informations sécuritaires n'accompagnent pas sécuritaire. Donc, quand il ne peut se vivre. Dossier et indi. Nenge, nanga côté qui une église, na Rouchou. Amati, Monsieur l'abbé, a pesé parole. Nanga télémina batunaye. Babeti mabo, et si c'était problème. Yoko organisation. Au sec. Les alliés organisation moko, ouais travail qui fait sur fonctionnement et la supériorité. Il y a ma confession religieuse. Donc à tous à passer, à tous à son prophète. Mais la organisation moko et la nelabango sur leurs actes. Pourquoi? Église catholique est une église très bien organisée. Pour les Kakutu, ma confession religieuse, Moussou. Bango a mis toute une question. Connaît Nanga pour Amatanaché. Est-ce que Monsieur l'abbé Ona, Batia qui est armé, Nanzoto, Baïpsi qui est Mati Sabi Soto Loba, tout qui par invitation, ou soit il y avait l'organisation quelque part. C'est qu'il y avait l'organisation. Il ne peut se vivre pas. Il ne peut se vivre pas. Mon frère, guerre à c'est comment on a plaguité. Même Sarabino, guerre à c'est au Zomonoyo. Et ça a bobo pour le Kambumoko.
Dans les années 1800 quelques, les Rwandais n'existaient pas. Mboka moko eza na ngambo Rwanda Kisei, eza mboka na biso. Les Rwandais n'existaient pas. La conférence de Berlin de 1884, d'ailleurs avant 1880, les Rwandais n'existaient pas. Époque, il y avait 1512. Et tout le monde a chasse aux sorciers. En France, les Européens ont bandoki en 1512. On a lutter contre le développement. Et on a la sorcellerie. Et les Européens, ce sont des grands sorciers. Il y avait opération de chasse aux sorciers. Quand on a des ou trois sorciers, les sorciers vont venir côté 4. Puis ils vont attendre grand prêtre à l'époque, en 1512. Torture, bachona mai na libanga, on dévalait secret babimission au lobby, balandeli baona. Chasse aux sorciers, ils allaient où tout film, ils allaient. Il de paix, c'est viva. Alors, c'est la même chose aujourd'hui. Mais, et là, quoi est comme Sangai? Avant de connaître, nous avons une situation au lobby. Lobby na Beni. Kuna na secteur ya Beni Mbao. Précisément dans le village Kazaro. Dans le village Kazaro, il y a la carte à Bahadef, Basali Massal. Il y a 7 personnes, 3 femmes, 4 mibales. Il y a enlevé quelques personnes, il y a Bango Nazam. Il y a le village de Kazaro. Mais, Wazalendo est notre force. Pour répliquer et récupérer. Oui, c'est là qui va récupérer. Mais, na axe Ouicha, et qui na maman, Ouicha jusqu'à maman. Puis pas y a côté là qui, na axe Ouicha jusqu'à maman, faire d'essai américain peut anéantir quelques. Mais bataille si biso, ndambo à part au faire de sabomi, mais bango banyanga la carte au ba côté na zam. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle.